Oh, quand tout est moi, je m'appelle Omar Sali, je suis invité. Oh, tatouage. Tatouage. Est-ce que vous avez comment B50? Comment on a bien? Comment on a un jibu punch d'or? Oui, B50. B50. Comment il y a matricule? Comment Shida? C'est comment Shida? C'est comment tous les soldats dans quatre baïbelinga comment on a un B50. C'est baïlinga comment 50. 50. Oui. Les lorsque bakangi yo na ba mettre le bini. Ba mettre ni bakangi ngaya. Ba mettre ni bakangi ngaya. Nelo kwa lobati. Yake bato basimbe ngai. Panga ba 50 famille ngomba. Ezali na 15 ba bunsinga bituma makaso ya mubaiti. Menanga kwa ka. So ya mubaiti. Menanga kwa ka. Meloko ya défendre na kimaki. Na kimna la police. Na kina pona pesi plainte ngole china. Lelo bakangi yo lobini. Lelo te lobby. Nde bakangi yo sikoyo lobini. Mokonzi pona ngande bakangi bosinga batransférer biso na bango to kina tabu na ko kate mokonzi. Nana douleur njoto mobimba bona ko kate. Merci beaucoup. Bonjour. Vous allez mettre anti-kuluna, ça va bien 50 kenda partout, bato lukaka ye par-ci par-là. Et lelo yo à cause qu'on a pour la bino à mettre. Yo lobini. Ngana monika kende za ko batindika ye akende parquin. Pour la moindre logo ya ko bezate pour B50 kenda sango donc eloti changu mobimba parce que likuta kimbanteke likuta pe ngana wa B50 nzoka tayo ko yakana maboka ba mettre donc tozana mingi te opso ko loba ngeli ke batindika akende parquin. Merci beaucoup. Kasi côté ya Kimbanteke na côté route Mokali. Bazu siko lelo B50 yo lobini mettre. Bon, pour ngai, dans le big B50 baluka que de même façon mbale belé. Les lots kaniye B50 et qu'il fallait à mon place balinga bazomo na souffrance à plus que à soda. Kodo akosta mama buzo bate oyo a sala na mboka. Soka sali des autres nae mbangwa kimi malu. eloko Soka ke malugu a changé kombo mususu bazo bengai. Mais la momo lo kwa bakangiye akena ko sala ba conséquence avec couser bolondo na épée comme à code. Merci beaucoup. au tatouage tatouage Soda ne faut pas tatouage qui B50 lelo so ba ko kango lisusu na biteli lo bano doza tsone. so ya mubaiti menanga kwa ka so ya mubaiti menanga kwa ka. Bonjour papa inspecteur. Bonjour papa. Tu es à la maison communale yo lokola moko ya responsable ya anti-kuluna. Tu es kuti on sali mission moko ya planification marqué cordon zate. Donc planifier anti-kuluna ba nyati B50 na route Mokali. Population ba lila makasi. E bozuye n'habite malobane zani sikoyo. Ozomo na B50 oyo azana no militaire. Vraiment eloko asali vraiment to regretter nango malgré to maîtriser. A côté na palais, a beti palais mobile. Bien ma bende. A beti palais. A joksi batu tellement anti-kuluna. Toyo kaka partout. A numéro to pesa de ba benga ki ba mettre. To zali pe belete mais 3 mètres anti-kuluna bakei. A mais ko maîtriser malgré avant ko maîtriser B50 on a ba betami. Anti-kuluna musu bazoki. Mais tu suka nango tellement mission na biso dara ya okanga batande mwana. Amwaka na tsona kufa na nae. au tatouage Soda ne faut pas tatouage qui